Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer mission Nabiso. Nous sommes à 3w.tolonase. Naïfa Ebino Nozonga, si quoi apprenez bien-aimé na zongi. Poto solola s'abonner yo mutolandaka tolonase. Yebisa pe ndeko o yalandaka tolonase te yebisa ke mama tolonase apesa ke sengo mama tolonase apesa ka conseil mama tolonase achaka mateya mama tolonase achaka bevenema ya ba fête ya matanga tozo ka reportage nyonso bongo avec Eli ya Nzambe. Donc sokoza na ba feti, sokoza na matanga, sokoza na manifestation moko bo oza na besoin tolonase eya kozwa interview eya kozwa eloko nyonso to oza na même mariage Eli ya Nzambe azawana. Nous sommes bien à www.tolonase TV. Ici à Tolonase, nous rachetons le temps, bien aimé dans le Seigneur, car les jours sont mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as sa programme, il y a enterrement, il y a ndeko na biso Rose. Bien-aimé quand tozo landango partout na ba chaîne nyonso to bandeko nyonso to bazolobela makambu oyo Nzambe apambola bino vraiment apambola bino apambola pe ba site na bino pote famille mon côté il y a tous les deux, même il y a papa na biso Junior, même il y a maman na biso Rose oyo futi site moko boye mbongo tambu so pepe sa programme pour loba quelque chose ka bolingo ya ki congolais bolingo ya ba patrimoine bolingo ya famille na biso nde tozo sala eteke tole kakatozo atana biso tole kakapona kopesa ba programme belé o basungi ba o batie ba cotisation na bango même 1 euro même 2 euros même 3 euros bien aimé batanga kombo na yo to batanga kombo na yo te Nzambe nde mutu amoni yango Nzambe nde mutu yebi na mvua nini to na motema nini oyo yebaki kosunga ya kotiata 1 euro na yo Nzamba pambola mutu nyonso tu a contribuer pe batu nyonso tu pe o ba contribuer te bazana ngo te Nzambe apambola bino bien aimé dans le Seigneur ezana batu mususu ba contribuer spirituellement ezana batu mususu pe ba contribuer physiquement et ça na batum soupe ba contribuer financièrement donc nyon surtout ezakaka lisungi donc nyon surtout ezakaka contribuer dans ce kata mutu moko ce kata vidéo ya bandeko moko be batiaki makambo rose a publier ngwata ata 2 personnes batali ezapekaka contribution au yasali ne dans les Seigneur programme ezabongo ndeko na biso Rose a okunda mal cette semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, le vendredi, le 27 juillet. Le vendredi, le 27 juillet, de corps, il y a bien aimé la Busso Rose et Koye Bakobimana après-midi na Evray. Bien aimé, bapesi programme est à 13h30, bapesi à 15 minutes, donc 15 minutes au Togoyeba, kozala vraiment la cimetière Madeleine na Evray. Bien aimé dans les seigneurs. Tosunga na landa ibaninga oyo basalaki na site mususu bien aimé tosunga na site ndeko na biso Renate, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé tosunga vraiment tosunga po nde bapesi pour par rapport à cotisation ndenge salami babi basenga ki bango bazala na 2850 euros po oyo kotikala ba ko signer ba papier normalement mbongo ne sote esanga ba 5000 po ba bimisa corps ya bien aimé na biso Rose ba kunda yango. Allez siko na maboko selo bandeko nde basali badeko basali cotisation au salakara 1350 sur 5000 et quelques cotisation au sala 1350. Bien aimé dans le Seigneur tosunga numéro ezali ya bien aimé na biso o bazo kotia ezali numéro bien aimé Renate oyo ba pesi responsabilité ya makambo nyonso tout ya kokunda Rose donc ba papier ezali bande comme sou ba tchaki ba papier bien aimé dans le Seigneur donc numéro ezali 07 69 c'est 78 88 95. Donc je répète 07 69 79 88 95. Kobenga non na tolo na c'était benga ndeko Renate donc numéro na yango wana na uti ko pesa bino pe papa Eli ya Nzambe akomeka ko chela biso numéro ya sœur Renate na se wana bien aimé totika na si na 10 jours j'espère mikolo komi a utanga to salisana moi 5 euros moi 10 euros moi 20 euros oyo monani nango communauté congolaise to sunga poto tia to kunda
papa to kunda bien aimé na biso pe papa na biso na hôpital esiko zali to landa ki ba interview na yo oloba ki bien okukunda mwasi na yo okozwa charge ya mwasi noti na dernière minute na ye soki pe loko ezali côté na yo papa na biso Junior sunga famille ya papa na biso pe Junior obo tia maboko ekozala malamu mingi soki bien aimé akundami na ba bonne condition akende kopema na ye na kimia parce que nzambe ya lola a jugé bon pour être à zoyer ezalaki kaka programme oyo nalingaki na pesa pona vendredi 27 juillet après-midi na Evray donc à partir à 13h bien aimé biso soto za la kuna même à partir à gare to kobenga pe na numéro a ser na biso Renate o ezawa ye mutu ko orienter biso nyonso tout bato to uta musika poto kende ko se retrouver kuna. Que Dieu vous bénisse. Tozaki bon on a www.tolonase ici à Tolonase nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Baninga ba pesi programme biso pe to zuika ka programme o baninga ba pesi biso pe to pesi yango kotoyo to sungana on est ensemble. Papa Eli Yanzambe kolo apambola yo ndenge ozo sunga musala nzambe po ekende liboso soki natali na bosanité na pesi mbote na mon boss mon mari papa Carlos Kalamba et à tous mes enfants donc Ozana Kalambay Louange Kalambay Joyce Kalambay Calvi Kalambay Tevi Kalambay Samuel Kalambay donc toute famille Kalambay ba belle sœur nanga ba Jeanne Kalambay ya Lisi Kalambay ya Kalambay nyonso tout a pesi bango mbote moi-même aussi mama Anne Kalambay na pesi bino mbote na kombo na Yesu natali pe na musika na Londres na zomona ya JC Kalambay kolo Yesu apambola yo na zongi na France na koti na Lyon natali papa aimé Ndombasi que le Seigneur te bénisse. Kolo Yesu apambola biso nyoso ba na église mema nzambe apambola bino soki kolo asungi après enterrement ya sœur na biso Renate tokokuta na Yesu. Merci, je vous aime beaucoup, bye. Allons peuple de Dieu, nous sommes à www.tolonase TV. Ici à Tolonase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bobi que tozo continuer car interview pour na bien aimé na biso Rose o ayebaki ko kweya na Evry na escalier na 7e étage yena mobile na Junior tiki okitenase toza na besoin ya ba conseil ya ba maman parce que makambo yo to lembi yango bien aimé makambo to nomo nango pa mindele et pas na biso ba congolais eye ko sala nini yango na yambeli bino moko ya ba maman oyo akoko pesa pe conseil na ba maman pe akoko tinda conseil pas bien aimé na biso Junior ici kazali na hôpital maman ye moko ko se présenter. Shalom maman. Shalom maman. Tokuti na salon Alpha awa osala kawa ah oui na sala osala suki toko oui na sala suki bien bande ko nyoso balingi basala suki boye na salon Alpha na ba tuna kombo nini kombo na Céline mama Céline na sala suki bien soki botu mama Céline ta suki ngana na mutuna nga mama Céline mutasali nga sala vraiment suki bien. Que Dieu vous bénisse mama Céline makambo ezoleka oyo ya bien aimé na biso Rose watiki biso lelo oya kwa ki na 7e étage otali yango impression eza nini na nyonso tu ezoleka bon nga na tali yango impression nga ezaka ke kopesa conseil don na kati na bango to yebite soki mobali mutu azalaki mabe ou bien mwasi mais ndenge komi déjà na ba niveau liwa esali bien te donc toza côté moko te mais to ala deux côtés donc selon apparemment les batu balobi ke eza likambo ya zuwa pe ezaki likambo ko bunda mingi donc na le mabala de soki mobala za zuwa mingi donc il faut ko sala ou bien kotika mobali wana ou bien kotika mobali na maboko ya Nzambe parce que zuwa mususu ezaka normal te toza batu faut toza na bazuwa mais zuwa eleka ba limite te bien sûr que ba mibali musu bazali soki déjà esalingi mwasi donc ta musu yemo ko mutu azosala mabe mais azosala zuwa makasi yende mutu aotambola nde mabe mais biso pe basi pe ta musu biso pe basi mutu ape na bazuwa ta musu bazuwa pe ya basi ezaka bien te po to mona pe tokolo baka apara mobali te tokolo ba pe apara basi eza pe na basi musu bazali ke ba mibali pe bazokufa pona bango pona bazuwa pa bomi pe mobali
Donc mibali pe tango so pona zuwa bomi pe mwasi. Donc o to lobaki ke fin du monde ekozala. Donc tokozela ngo teke ezala fin du monde nde yango ezosalama. Siko foto ozalama yele na biso muto vivre. Donc faut yeba liloba kolanda nzela nzambe ke so mona deja ba milimo wana ya kobunda bunda ya koswana po libala deja so ekomi makamba kobunda koswana wana eza susu libala te. Donc il faut koyoka na kaso ke simbite otiki po ye paza na famille na ye pe mobali paza na famille ne do mutu na mutawuti na esika na ye. Donc eza bien te kolongola moninga na mokili parce que on nzamba bongisaki po na ye yo longole na mokili. Donc eza bien te conseil ka to kopesa pour biso basi totika pe makambo ya kobenga na benga. Maman Cécile hein? Oui. Maman Cécile na katiote parce que tant landaki papa na biso junior a lobby ke ya ko isaki atindika inde côté ndeko nda sala ba crise soit disant ndeko azaki na malade ya mutu abandai ko mela ba kisi. Donc ezaki ba double ya oyo ndeko azalaki na onde yango ba na sala ke bien aimé na biso a mibwaka du coup pour ndeti toyebite ce qui peut bien le mettre na obela toyebite wana lobika papa junior siko pola bandeko oyo basata musuna ba basi o basala ba crise conseil nino ko pesa bango bonga conseil na ko pesa so moni ke mwasi wana azosala ba crise et que ba hôpital ezali et que bandeko pe bazali en tout cas faut ko luka bandeko na ye kozwa soin na ye po soka azosala ba crise ozozala na ye et que likambo soke kwei bato ba yeba sute ke ya azosala ba crise. Maman Gisèle, ça va? Oui, ça va. Toi, tu peux dire quoi? C'est qui est passé dans l'immeuble. Notre bien-aimé, son mari, il a fait jeter à la fenêtre, comme les gens disent. Tu peux dire quoi? Il y a un conseil que tu peux donner aux enfants de Dieu. Oui, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut que nous sachions, nous, d'abord sur cette terre qu'on est appelés, on est des envoyés de Dieu, et qu'un être humain coûte cher. Parce que si quelqu'un prend ce que Dieu... Parce qu'il y a des âmes qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont même pas des pieds pour marcher. Mais toi, tu as eu tout ça et tu as foutu cela en l'air. Bon, je ne suis pas Dieu pour juger le monsieur. Seul Dieu seul sait ce qui s'est passé. Parce que nous ne sommes rien. Mais seul lui, seul il sait. Mais le conseil que je veux donner en retour, c'est que nous, femmes, lorsque tu es dans un foyer et que tu constates que ça ne va pas, ça ne marche pas, essaye un peu de prendre du recul. Peut-être la faute vient peut-être même de toi. Il ne faut pas toujours accuser celui qui est en face de toi. Regarde d'abord toi-même ton propre comportement. Est-ce que ton comportement, peut-être c'est son comportement aussi qui a peut-être poussé l'homme à aller là où il ne fallait pas. Ça ne va pas. Dans un foyer, il n'y a pas deux capitaines. La femme doit toujours... On nous a dit que l'homme, c'est lui qui est le maître de la maison. Et la femme doit respecter son mari, quel que soit. C'est vrai qu'il y a des situations qu'on ne peut pas supporter, mais tu ne peux pas tenir tête à un homme. Quand ça ne va pas, tu te recules. Ou à défaut, vous vous séparez. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est tout ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de se retrouver seuls. Mais si peut-être Dieu ne veut même pas de cette relation. Mais tu ne sais pas et tu forces. Et le résultat est là. Donc il faut que vraiment qu'on prenne conscience. Le mariage, ce n'est pas l'amitié. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Que chacun prenne conscience de ce qu'il fait, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux. Quand il y a une situation qui ne va pas, appelle ton mari. Fléchissez genoux ensemble et criez à l'Éternel. Ou toi, si peut-être s'il ne veut pas, toi-même tu fléchis genoux, tu cries à l'Éternel pour que Dieu apaise la tempête, parce qu'il est capable de dire silence à la tempête. Donc c'est tout ce que je peux dire. Amen. Notre Dieu, il est grand, notre Dieu, il est capable de tout. Maman Gisèle, ce que Dieu a fait à notre frère Junior, c'est un miracle. Parce qu'ils étaient à deux, Dieu a préféré récupérer un, garder l'autre. Tu peux dire quoi à notre frère? Tout ce que je veux lui dire seulement, c'est que vraiment, qu'il donne sincèrement sa vie à Dieu. Parce que lui seul, il sait pourquoi il l'a laissé derrière. On ne peut pas le juger parce qu'on ne sait pas quel est le plan de Dieu. Seul lui seul, il sait. Donc moi, je veux seulement dire à mon frère là, que s'il adorait Dieu à moitié, qu'il donne sincèrement sa vie à Dieu. Et le reste, c'est tout ce que je peux lui dire. Hein. Et que du courage. Parce que ce n'est pas facile. L'homme dira ce qu'il a dit, mais seul Dieu sait le plan qu'il a pour chacun de nous. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse, soyons bénis. À tout